Mobutu, le king. Du Cap la merveille. Dans le bac, il y a besoin de Zarayangaï. Et ça n'est pas carré, mon continent, bazabo, yepenago, kakipaka, konjora wata. Parce que n'a pas bouté à moi, wata. Oui, il y a une mission pour les autres, il y a un bac il s'agit même bien à terre. Il croit qu'il y a un bac Diego Milito na ebite so ba loki alba me bibito ke longo okelonga makamo ba pamba ba keni piana keni balanda keni te keni sabi no tune saka yebo malamu te saka to na mos mabe faide mo bal na amos mabe. Merci très cher internet des Canal des Sages. Merci à tous les abonnés au Bamessana Kolanda Bisso partout. Et merci à Dimitri Bongagna qui est derrière la caméra. Et quant à moi, avec mes avis Ange Noir, héritier de la presse congolaise, aujourd'hui on va parler avec Kisi Nzora avec votre émission Kidimie. Et avec Kisi Nzora, on va parler, on doit comprendre Kidimie, Alobinini, Azo Salanini. Après, c'est mon tour. Maintenant, point d'interrogation, on va parler des longs et à large avec départ naillé, carrière naillée, avec ses poulains, avec ses musiciens. Et aujourd'hui, on va parler avec Kisi Nzora. Déjà, un grand merci à Paul Olinga qui nous suit depuis États-Unis. Pourquoi pas à Mama Trifeni, et à Dorcan Sasa. Et clin d'œil spécial à Doudou Mbinza qui nous suit depuis Europe. Pourquoi pas à Jonas et Matuidi depuis États-Unis. Mais avec un makasi à Dimitri Bongagna, déjà tout cela, un leader américain, Vienzora. En général, il y a propre, il y a la propre. Chapeau propre, chemise propre, singlet, la carte de propre, aura propre, n'a habité vraiment coupé propre, n'a habité vraiment aura propre. Boni Basango, il y a les magères. Oui, les magères, ça va, mais surtout aux alliés bien. Kakande, Claverie, c'est la varane, à moi, c'est Moda Drumer, Modric, moi ça na zemi. Nani. Les blaisons peu moi ça Auchobota. Auchobota. Anniversaire sous. Mais des besoins balana été. Ezaka mutu kaka ba. Abalate maboti. Aboti ya makambo. Na fse ki mbalo la takapoti. Pour na bari. Bana bakomi combien? Des besoins comme moi na kama na zani. Ah c'est que ça maman, c'est ça maman. Alors j'espère que santé elle est magère bazan là bango calme. Non, sous nani sous. Nani les sous. Diego Solo. Moi ça sous na zemi. Mais tout le monde peut retourner dans ce mouvement. Et tout. Après avoir démarré, et toi démarrer trop, que yo soukaka na ba moto donc il y a rôle n'est pas non. Bisope te démarrer ba Covid. Ba limbi sara biso ba ba vient na biso. Yepenga na vient na. Ya ko démarrer nga petit you mapa pa mo na flora. A ko démarrer nga et ça la ka mo chrétien so afula a chrétien ma vient njora so 6 la bongo. Ok, allez-y comprendre déjà que nous sommes avec le Vienzora. Donc, on va un peu parler. Bonne salade. D'abord, ma salade, ma camarade n'a pas mis balle. Tout le monde a retrouvé, a esprit que papa ça ça ma salade. Donc, il y a une logique. Logique, maman, c'est bien. Ok, le lot qui sont joueurs à tout le monde qui au moins parcours moulaï mais quand peut c'est la moi synthèse qui est par rapport n'engo bandara masulango n'engo les opposants leader américain. Avant de se rendre bandara n'engo. Ouais, n'a pas nazara muta sport. Na la pas muta sport. Nazara na sala judo na Saint-Paul. Na sala judo na sala boxe c'est pas comme un lion. C'est la discipline afsa kapota machida ebieti. On faut la sali kofi. Ngam de kofi. Ngal bas kangabo. Ngaza c'est boxer. Ngama sona niatue lo quoi. C'est bongo ka pas na ngai. Mais non mon déjà. Yo no tango déjà. Yo no tango. Elongo, so mona tende elongo. Elongo la bien. Elongo ma bien. Et ko keno koto na sala kache pa alléluia. Alléluia amen. Après c'est mbote langola. Donc na sango na compte kaka. Njoto za bien. Ya moni ko kadeka physique. Ya mba kamara na lo ba sota. Sote ba kamara na to ba age moko mama botanga. Ya mamicho. Basi c'est nanga kamwati. Basi c'est mama wibana. Mama omokeka. Alembi. Donc est-ce que tu vas comprendre que Kisi Nzora a gagné âge? Nga le 9 juin 35 ans. Je suis né à 85. 35 ans. Le 9 juin. Moi na mora. Na kokomo. Nsa me mutape sarabana na zona ka mwana moko. Bato baloko nga lokwa mwa mobali nga boye na botape. Ah, vrai chéri. A peine Dieu. Ah. Nazana jote. Ah. Papa Zaz.
makango pe bazo ya Facebook to mona na tezo sila na ba Facebook so ba choli to na Facebook te so ka fo chéri nga mi bali na Facebook ba chéri na nga veno mona vena timikolo na zui mususu na Afrique du Sud Bon, tout ça dans l'émission. Ok. Merci. 20 à 35 ans. 9 ou 35 ans. 35 ans d'âge. 9 ou et ça déjà bien. Mais Lilo, ça fait aussi parler, les gens parler, le monde. Lilo, tout le monde qui est tout le monde directement. 20 ans comment on a la team Watanabe, héritier Watanabe. Donc il n'est pas bien qui Shinzora Watanabe. Nzora Wata. Nzora Wata. Donc Lilo, sous tout le monde qui est Fali pour Mobutu. Instagram avec Ika de Young, il y a parler. C'est Arki Sinzora. Et puis tout le monde, il y a des réseaux sociaux. Il y a pour Bengue, Aigle, Koumissi, Mobutu, Ezanine. Aigle. Mobutu, le king. Du Cap la merveille. Dans le bac, il y a besoin de Zarayangaï. Azaya baken pianate. Nem saka batunyo so azarane yangai. Tu on a bien privé à maniquer na ken piana. Azarane yangai. Maniquer pa yebi. Obi maniquer tano c'est la fali ba marketing dota mapena maniquer tona c'est ma presse gaera. Et c'est ma presse c'est ma ana. Presse. Nem se batu arayangai. Fali azaraya mutute. Mete corre masamba patron na Toulouse. Casque spiné ma kengo peinture. Arayanga mutute. Fali azaraya mutute arayanga. Aranga tala lelo après 13 ans. Nous t'avons dit cap la merveille Mobutu. Instagram penasa direct à reconnaître. Et ça que yomu to singa ki okomeli trop abeti ba vitro. Abetanga ba kipa pa ko lo bloko na fort. Na lo ba zane yanga no zwae. Mutam takala mutu na ye. Kana ngochi suka wapi. Ba makambo yo ndenge zana ngai ba akoko msanga ba 15 binemite. Ezane ba karine mokonji ne bazaba ye penako kakipa ka kokoro. Mais ils appellent bateau yo pour gérer na vino sola na bangote. So yebitenga na kotangelo. Tangela. Jibem piano ba ko sola na ite. Mais oui na be miso président total que yo lo ba ko soli sa jibem piano te. Ba micro ba ken ba memanga na balo yenge. Ken za mutalo yenge. Yo siko na jibem piano ndaza bo papa chebo ko zena bio. Pepele on a fié nanga. Yepena soka yepena o yembe pa bébé wawa. Bébé wawa. Papa chéri. Papa chéri vient là. Alors Lelo to lo basiko ke. Écoute, tout le monde a après 14 ans. Yes, après 14 ans. Le bon monde après 14. Après que toi na kini, mais après 14. Mais si on a musala nyoso o sala ebele pa fali Lelo so droit chemin et accroché et kota partout parce que biso nyoso to mona na mokili ndengo kota ka ko sala ba promotion partout. Alors message nous ko lancer pas fali pour pas ndenge Lelo bon na ebité déjà non so bo solide na WhatsApp bon oyoki message na ye pas oyoki message na yo. Alors message nous ko lancer pas na ye pour na ba prochaine disque. En tout cas, merci. Avant le ballon, on a passé non merci à président, le champion Caps Kapanga, l'homme à la Ferrari, l'homme à la Rolls. Donc, on soutenir le mouvement. Na moi c'est Élysée Lokangé. Na comme ça fallait en tout cas na cinq non merci na ye. Ninga reconnaître nga. Et c'est un plaisir. Na jou appelle Belé, na jou appelle Belé. Bah tu me souba linga ngate. Il y a des problèmes. Il fallait pas. On sait une mission. Bien on a souka puis monde ana maladie ma bébé. Monde ana maladie ma bé. Monde ana maman na maladie ma bé. Monde bien tiens. Toi la beauté, attends toi le beauté ça mais ngano ngana za l'est. Malade to mo banga surtout bato bana ba mikili biso ko tabo to monana to za me pas mettre notre poto baza bien te biso ko couronner ça mais par rapport et l'on to kama nemi ani na fali ti bataka bato boko za binemi wana zaki oyangai o to so zane et l'on baneka merci na ko linga soka yeto monana sanga bien. Ok Lelo, tu es bien que moi bagarre fort dans mon dingue ça par rapport à la team moi t'en F victime. Alors Lelo comme on a eu le sous bah tout bah bien que cette fois-ci tant tout le monde a qui s'injure tout le monde a mbala moko wata tout le monde a team wata par rapport ya makambo par rapport ya poto ya tirgi aucun piano le bagaza en Europe été. Comment on a eu mbala moko avec Fali pour est-ce que ça ko étouffé ça ko léser bah fanatique nyonso balinga ko na kata la team wata. Ngata tana nga wata mama na nga wata. Njora wata. Parce que na butu ya moi wata.
c'est la première fois ngana kota ambassade na vie ou atanata mwana orchestre belé ba mimanga ta na porte ambassade te nanu kuna seli wate lokote wata aucho kunda mwana petit frère aucho kufa wata kundie wata to kuna makulu tulanga wata to bimisa mwana na prison wata sela nga mingi ngafuna futaye ifuna sela wata nde nazabo ndenza mapesi nga makasi na groupe na ngai mais funa sela wata ta 4 à 5 ans ndé pena joueur akenda pena akipane ki mois avant de 5 à 4 ans fallait ko casser pe contrat na tailler bois le bi signer contrat na te simba répéter fallait na sepende to solo c'est bien asa mutulanga to ko zabinemité te musali susute musali suno ko katena ko sa pe des groupes te pour aller funa fula messi bima messi chante na bimité pas imiter maquette alors on comprend il faut c'est soit bima il faut vice-président de Blezo Bakunga faut yema to beta bandule Blezo comme vice-président nga président et président un vice-président comment vice-président l'aime son nom que maman wata bena na voyage dans la type ya tika na mouvement on fait la vice asa pas président so penanga na zate ba vice ba vice ba to ba vice donc ezaye parce que patience nae kolinga musana omoni ba mission nyoso balia mission ba te babeta ba nchonjinga na yeye na beta tan nchonjingi te na passe na biso ngazaka na mouvement donc ngando mwenga mamu ngana fali et ko étouffer na c'est la rota musala te parce que moi ba fan ba commettre mendeni venzura kesu mupanzi wana est-ce qu'il a occupé biso le sous ndale kila nga mupanzi wana te est-ce que bango ba bisema ngala ko musala pas fali fait des hommes comme des salaires déjà asane déjà ngana na wata na ngai ngana na wata na ngai fali na sepeli pala nzamba sali na zela kango na zape ko lobango un jour non ngana fali to ko sabine miti ndina lela katile ona zala bien na jibe piano osoko point ti lelo na lobanga na zala bien na jibe piano ti lelo OK merci surtout sona sibe no so sana be sebeje na ko to sana kuna te shabata na ndo so lino na fali mais osano toujours na zana wata langa wata tata langa wata mama langa wata bébé langa wata chéri na nyonso mubali na sus tikolo ba côté mais yo lobi suka na mibala Facebook mais yaza en Facebook te bon lelo aya lobi bon ça va to kota moi quelque part to rongola moi moko to mela wana violanga bo baï kaka là comprenez c'est qui Sinzora mais on va parler les jeunes millionnaires on va parler maintenant avec coiffure Orléans patron Arsène Ntoya Arsène Ntoya patron lobi mon atonga oka wase ko boka kaete bisosko to yembaye merci na faire bamanisa big manager merci na producteur sur les chaînes producteurs Blanchard Mafoulou souka na nzembo ezalate lobi dimanche toi na studio alors le luto meke peu ko sola li sola ba majeur to moni ba majeur baza na biso to tali carrière ya Kisinzora a betel biso pe solo na mais il a zo continuer toujours que demeurer au sein et à Timouat avec Héritier Watanabe mais on va parler un peu avec des Blaison Bakunga oyo alobi ke yende siko yo vice-président des Blaison Bakunga to moni Keta Love alors message nous lancer na ba mélomane oyo balingaka la bonne musique est-ce que zo promettre bango nini est-ce que point d'interrogation et ko ya bela makambo nango. Ouais, merci vraiment Yaya ana sepeli babi mukambo ko ka no ngote non nakoka ngo parce que tant au moins na oyemba déjà danger bongo c'est que nakoka makambo ngoti na musicien ti ba bagarre ne surtout ba musicien ba sala nga na bunda ngo déjà kala tongo donc ba bagarre ko ndeza ba bagarre ya ndule ya banini ya otema na podium na sala ngo tongo to avina nga quadra bisika za pe na pese mbote Soigné au collège des nobles bato ba yebi avec des Blaison Bakunga yemba déjà quoi donc Keta Love et na makambo nango Keta Love et na makambo nango parce qu'il y a Jeanne comme on a donc ça déjà comme on a kisi comme on a déjà chance maintenant ebisa na ebisa que je t'aime Keta Love je t'aime ya Jeanne je t'aime aussi ya Jeanne bisi rozali vraiment ya mangustat au moins ba ki Keta Love toujours kende malembe lobi to ke Keta Love lobi suba yoka Gisette Tati Keta Love soki nzamba sala ki fruit anga zambo makaku te mangusta anga zambo makaku te et puis tulanga ni nzamba bulaka asa na uranium ou azala or azala diamant et puis tulanga ni ya boyaka na akima nzambe cha wole sabima moto
Loketo pété. Loketo. Obi loketo ase na mona ngo. Na mona ngo. Ngala yemba na tanga e. Tana bis moi ça mon luba loketo pété. Tokota concert mona de na ba Messi ya kadiyo yo. Na Freebox. Na concert to za na Freebox. Na Rond-Point. To pesi kadiyo yo mbote. Bayuda. Kadiyo yo. Po kadiyo beta ka musique hein. Kadiyo Suka. Mutu achale ya Jeanne. Ya Jeanne sote ba muluba. Tu fais pas déplacer moi. Faut muda loketo ya pété sikoyo. Nemso obina pété moko ya malembe. Afoxate. Nemso de vous atelibi. C'est la côté la clip ko abi ya olinga clip ta. Ya mo sa mo konzi. Ya mo sa mo konzi ko. Ya on sko ba inspiration sko elanga. Ata loketo ya zobinya kosa kadiyo yo. Solanvis, pardon, Solanvis. Ok, merci. Je profite encore pour saluer Jeanne Ketalov. Orlando Biso, moi, si à mon loup, Loketo Pete, Yazabon Mangousta. Alors, tout continue à l'issue de Biso. Ouais, merci. Nangana Lobani. Les Lobani, na sala ngona bunda trop, ba guerre au collège des nobles. To beta ba concert na ba stade wana, to beta concert na ba fikini ba tongo sa pena ba guerre biso na ba wenge bo collège des nobles pena ba occupé que kuna pesa mara yindi ba pe ba yi côté na biso donc to bana ba guerre wana za déjà chef d'orchestre na bango tongo to ba yebinga na poto na pesa wa mbote des blaisons yeyo ba oki ya Jeanne Ketalov. Bon, il y a sous Gisèle Tati. Donc, on a un titre. Disque, c'est pour quand déjà tout ce programme est pas naïa avant présenter Biso ba poulet naïo parce que lilo ceux qui sont rasaté tout le monde directement. Ouais, disque ça kalaté, disque ça kalaté. Nous sommes moment comme tu dis qui y a une photo côté lobby. Il y a producteur na Biso. Déjà besoin de producteur. Tous déjà tous avant. Donc producteur aza calamité ba fiche, bon on a ba fiche. Ba master tout ba face na bango tout ezana kati ba Pichubas ba Diego Solo ba Sesio ba Messi bango tout fois cha ba face. Alors moi rapidement présenter Biso to yeba ba tout ba otala Biso ba yeba bozana banani au travail kana banani. Ouais position ezaki ni omoni ba mibali bazana bango ba pesa ba kombo na bango baza to bandia wa. Ouais nga Asensio. Asensio. Asensio bampema. Ah mama Mireille Machingu, la plus belle femme du monde. C'est Valentin Yonanga, journée concentrée na bolingo. Aboudou Samba, garçon de Jean na Lyon. Mogolo ya Saint Valentin, bébé Zokyo Kozaganga, Zokyo Zwaganga Jinda. Ekoye bana. Soki pena zalaka de base. Ekoye bana. Soki pena zalaka ngamogoe. Ekoye bana. Mogolo wana. Mogolo wana. Mogolo wana. Bébé toko zala wapi. Mogolo wana. Là déjà dans mon ligue Saint-Valentin ça s'annonce déjà bien. Je profite déjà pour clin d'œil spécial à Keren et Mayala depuis Bruxelles et pourquoi pas à Naomi Mayala au Orlando Biso et pourquoi pas encore à Keren et Mbimbu Matundu depuis Luanda wana. Je vois encore le président Kadi Matumona depuis Ouambo. Alors Asensio quelques mots na batutu Orlando yo quelques salutations. Ouais, na pesa bana poto toujours moto taka bango bazaka vraiment bana kinte bazali mais bana poto ne bazaka ma soutien na biso makasi vraiment taka bango na pesa ya Robin Vemba mote Mireille Machingu mote na pesa politique son mote ya kapanga son mote trop yebika vraiment. Ok, après Asensio maintenant on va parler avec Léo Messi moto a pesi vocal wana to bana non vocal wana pour batumba mo ba comprendre les gars qui est Léo Messi na benga ngo pilipila mukie ezo swa makasi ebale monene boye ezanga mbisi nanga ya bolingo Jeanne Ketalov oza kitoko lokola Tour Eiffel moto nyonso akoleka na Paris fuatala yango oza richesse en plus oza ya elengi mboto sukaliye papa Daida Costa kokwa Christiana en tout cas voilà Léo Messi alors qu'est-ce que vous promettre nini na ba mélomane oyo basé la point d'interrogation de en tout cas Tony Toyibisa bango kaka ya nzora lobby détermination et ça déjà na nzela basé la ba mona ba titre ya bien ba koyoka musique ya kitoko to préparer les bango musique ya kitoko Kishasa Matoi esukate monde entier Matoi esukate yo soko bimakia biso beto bimate Samuel to avoir quelques dédications à bateau balandi ouais ya Robi Vemba Jeanne Ketalov ser nanga moko ya swag ya propre makasi
Loketo pete pete. Gisèle Tati, Venabiso, Yaki Basket, Yo Yebikaka. Le majeur yango. En tout cas, là on a le bail et ça bouille. On écrit au Samuel Eto'o Boaka. Roulage. C'est tout comment Samuel Eto'o, mais Samuel Eto'o n'a regretté. N'a pas regretté non comment on a sous Samuel Eto'o. Il y a au moins sous les lots. Avec mes missions tout haut, Samuel Eto'o a sali, a démarré, Venzo a battu tout. Samuel Eto'o de retour na kata les majeurs. Yo mona otoko bando ya non bando banga non te oyoka sonité bonga na bando yoka non soni na pardon c'est eux ça parler anda bunanga moninga bien na utana na douche na utana kikozo ani mte komisanga musicien siko nini sala bon bon eza bon eza ba na moelo na ko batya ba mvutima yaka ba mvutima ko OK siko oso promettre nini na ba melomane parce que babi peut générique et ça na kati ya détermination. Alors est-ce que ozoa pina charge wana non ozoa charge na fa pona na kanda ba animateur tout ba boire na Congo ba boire raté ba se ba fanti ce qu'on attend le barabu te ba sa ba fanti pona beta bango trop na beta bango trop ba yebi ce qu'on attend qualité degré li mon continent nga yembi mon continent pe ninga yembeli ce qu'on na fande ba na palette na yoka banzembo na biare. Oui, ça tourne. Yoka siko nini obongiseli bon. Atamba ka roulage andeka to bise bongo akangida bango makamuteli. Au mois de na confinement oyo biso makamna biso qui est toujours liboso. Ba makamba biso zonga ba makamba biso ya donc ça peut tourner biso. Ya on a bagara bulkira na salonga siko. Ni na fandi ka mutu. To yoka ngope. Ngamba lo ba on a créé roulage. Hey zamba za roulage. Zambaza roulage, zambaza roulage, kapuluta mashida. Hey, tala nzamba kangi miziki na bango vienzo galeka nanwe. Nzamba boloke bango le majere na biso le kananwe. Hey, zambaza roulage, zambaza roulage. Hey, zambaza roulage, zambaza roulage. Tala nzambe ya kangi miziki na bango vienzo galeka nanwe. Hey, nzamba boloke. Akangi majere le kananwe. Ok, nzamba za roulage akangi. Mais makambo est-ce que musique yo pena soko vandi boyo calcula ngo peno me mangata quelque part on a teke awa penza po rumba a de blesser sa kangi keta love venzu raimo ko abina no te. To yo ka ba rumba. Est-ce que je ne oh mais tout mon non place obina te. On abina bien. Keta mama mama. Te yo na lobi rumba ça va. Mais net siko elo kwa boaki oyo nzamba roulage pena danse. Nzamba ah. Bon, c'est là chini. Zambaza roulage, zambaza roulage. Hey, zambaza roulage, mbwetete. Zambaza roulage. Ouais, allez-y comprendre. Merci à Dimitri Bongania, merci Nababoni Nabiso Nyonso ya Dimitri Bongania Media, merci Nababoni Nabiso ya Planète Monde TV avec Yoshi Bangula et pourquoi pas Nababoni Nabiso tout ya Canal des Sages avec Ange Noir. Bon continue toujours qu'on s'abonne, bon peut sabiso confiance kaka ndenge biso peut to message qu'on peut sabino confiance. Clin d'œil spécial et Alici Munazo pour assistance azako zalana biso migolo partout to ko zana et to ko tambula kana et to ko sala ka musana et malgré confinement. Clin d'œil spécial à celui que j'appelle Moto Yambongo Ebele Moto Yambongo Yasika, Sami Cheng, le tout dernier Moto Yambongo de retour avec force Sami Cheng. Lui Marambangon de Senga, 20 reformes na Sami Cheng. Formons na Sami Cheng. Sami Cheng. Azawa. Il y a ça Moto Mo ndenge ka yo zabwe le roi Mikolo makolote. Il faut appeler lo mo tambwana. Azawa azana mituke bele. Ya ko kabelanga. Et puis azaka na Kinshasa. Ya kabelanga to non. Mais azana mituke ya ko pesa yo. Ah, ya. Le tout dernier Mutambongo. Il y a RDC. Et puis Azana Kinshasa. Ça te goto bando luka na pota tinda kodite. Azani awa to sisi to keshi Sami Cheng. Et tout ça non saison cria, il y a Sami Cheng. Sami Cheng. Le tout dernier Mutambongo. Sami Cheng. Sami Cheng. Sami Cheng. Sami Cheng. Ça passe pour lorsqu'à atelier bango Sami Cheng à l'écran. Hey, zambaza roulage, zambaza roulage, zambaza roulage, Sami Cheng, zambaza roulage. Ale nzambe ya kangi ba prêtre wana Sami Cheng ale kananwe. Vraiment. Allez-y comprendre Sami Cheng. Voilà. Akangi ba prêtre tout. Sami Cheng ale kananwe. Le tout dernier Mutambongo. Njambelanga Sami Cheng. Babi yene makambo quoi. Mouvement na tokabelu oh comme président.
Comme président Kabelo mouvement. Sami Cheng. Sami Cheng, merci vraiment. Tozo Kindenabiso Malembe pour te kende kochite. Pour to yebi ke studio Kalaming. Des fois tu peux s'en pétant. Tu peux s'en toquer des studios. Et aussi la biso musala au batunyo so baozi la base. C'est ma producteur. Les jeunes producteurs Blanchard Mafoulou. Les Brazzaville propre. Blanchard Mafoulou. Blanchard Mafoulou. Les jeunes producteurs. Alors affiche on a ça on film affiche on a batu tu ba na affiche. Ngamo pas non. Ngabe na go dembela na affiche. Au côté combien moi ça va au côté affiche. On va affiche faut changer. Biso ba bakali. Na ba bakali faut côté na affiche. Muto sa ma la masa na e. Bo ça na ba affiche. Ba absa kaputa mashida bon Ramadan Mubarak. Ba bitaka kamera carré bandi quoi. Absa kaputa mashida sama ba tirana ba confinement bon Ramadan. Lelo pe ozali pe moko oyo mokili landaka ozape moko oyo batu batala ke belé tout ça na moment ba confinement maladie pesa na mboka. Alors message no ki ko lancer na population quinoise na population congolaise par rapport ya maladie oyo to yoka na mboka et puis na ba mesure oyo ba gouvernement ezui ya kolata ka ba masque et puis ya kokanga ka batu so ezati ya kopesa ka ba sengi. Alors lokola profiter pe na bilili na biso oyo na caméra na biso ya Dimitri Bonganya o lancer message sur la gouvernement. En tout cas, merci beaucoup. Maïbi ke malade ezali. Nabi ke malade ezali ngana linga kina senga na gouverneur à ville Kinshasa. Nazomona nazaki na bandal entre mercredi. Namoni maman mazoleka alataki kashinete niveau ba soda ba sali ba policier na sécurité. Ezali malade ezali. Toboite mais crise za na mboka eza ba mamusu bateka na bazandu ekangama ba file ekangama baliaka fois que les zandu wana baliaka fois teka mbala na ville aliaka fois tembusa bilamba na ville bakashi na pesa ba usage unique lelo bisi 1000 francs lobi 1000 francs lobi 1000 francs azuna ko tu ya lipate lem so azuna ya lipate ya tolom kona kina tongo amutazaka na lipate biso tomkana tongo na kini mutu ana lipate ngana oseka kuna président so fatité oza makama gouverneur à ville Kinshasa azo bakashi ne wana akabela ka batu na babala ba pesa biso ezolo ko pamba moins zéro kashine mambongo nyonso batu bapesi tomoni ba 1 million ba bismat bapesi ba kambo ki akaba ngone batu batama na babisi ba kabela batu yozo 5 yozo boy essaye ko menacer batu essaye ko bete batu te essaye ko futa 5000 francs te ya 5000 francs c'est beaucoup hein nga basi c'est nga pichu bas lendi ay pa na ngate azanga na chango ndeni yo yete to na makamosala l'idée na la muka tana 500 francs te Tina Luki mutu Tina ebise ba tindela ye 2000 francs na M-Pesa pa koma awa ya eza ko beta mutu te neti ngana ko lata ngote pema e ba mamu suba ka pema bata ba asime akokate ete ke somo to mananzela ala chango to kangie non eza ke mutu akota mané librement pour atamala ba pema banjana banzela lepso ko koma place monde o amuri ke batwase ne biso ko RTNC olati eza ko beta mutu te ko protéger mutu te gouverneur a fila Kinshasa ba sala batu mabena banzela crise eza makasi papa gouverneur ngobila crise eza okanga zandu okanga ville kini momba auto vivre na ville na zandu kini mobimba ne so nzwa niveau batu azo kemba ba parler ngana na mvira mwateka na vieteka ba bouton ateka ba bouton na zandu atoko manga nzora lukila ngata loso la ba na mafuta na kufa zandu ekangama siko mutu apoka nge pour la masque afuta so 5 5000 francs eza bien te bakabola biso ngo fele eza biloko mo moins 0 pour na mboka ya moins 0 pour na gouverneur ville Kinshasa et ça le côté batika batu na ba réabisi nde bateka batiki bakabela ngo batu bakabela ngo peuple. Ça bien. Ok, merci vraiment. Message Joana et Komeli, le gouverneur de la ville, Gentini Mbakango Bila. Donc, tout me kempe ko sungana, tout me kempe ko yeba kaka ndenge na golo baka toujours ke ba konzina biso boyo kaka mawa. Boyo kaka vraiment mawa. Peuple na bino azali ye muta sala bino ke bozala na bisika na boza. Bon me kempe ko yoka mawa na bango e ko sala kamalam. Alors, lelo est-ce que tous s'attendre nini tozongana moi ma musique pour to ke na biso na suga. Est-ce que lelo
tozela kaka tant que maintenant tos yeux sur la masola la team Wata rapidement. Je suis Wata. Parce que tu es Wata. Mais c'est le chanteur. Tu es Wata. Biso ba 100% Wata na degré 0. 100%. 100% Wata. Alors est-ce que le tozela après confinement au programme ezali est-ce que Tirki ezali est-ce que concert na biso ya Tirki ezalaka annulé ta reporté. François na bien Wata koma. Tosola Wata koma. Amayela Wata reporté tozokende tokende Grèce et puis eloko motu yande babi moyembi alinga yemba. Mais c'est chanteur alingi ayemba. Moyembi alinga yemba ya wana moyembi asali ba mélancolique moko na ebisio Nazana Wata non soutenir rien. C'est pour quand? Terre confinement. Et quand Maramutu donc risque et pas les shooter. Donc confinement, maladie à corona et bouleversé Maramutu, moi ça clip la minute. Faut ça pas clip webi. OK ça clip wap. Attention des présents à Paris bon. Viens ma Wata faut ça clip wap. Donc comme Maramutu et poussani. Et comme après confinement, quand ça va clip tu peux si date a mis ange mi démon et ça la peine bien. Hein? Héritier Wata. Débloquer ba kunga bena yebiso. Bo sala featuring boye ma biso to na mutu to sala featuring te na disque na biso ya détermination to na nsema moto na to mbela Vero Bolingo Washington nsema to na to mbela Vero Bolingo Washington so zana kin de bazabi boye manae mais de blessé mo pas pesa message wana directement po bino mbale bo ba yembi boyemba vienjora azaka na kachi wana na kabula kaka des blessés omne boyemba na ferret faire match yo kei faire kei yo kei faire kei aza bonya ngo au montant peut qu'on va faire facilement bon nostalgie moi ça na problème ferret ti pour moni beno ko montant peut qu'on moni facilement beno ko montant ba komba ba jibe ba komba ba ça problème ne tira pas ma ferret ah pas ma ferret mais non que na potalité ah non que na potalité ibena yo talanga te na zaka na barumbu na sona bata 27 o talanga pesa nga bien Bali allez-y comment batala mutu alinga kotala yo batala mutu alinga grand Wata linganga na nota les bogar alinganga na nota vela nga manda chaîne na concert na manda chaîne alinganga faire alinga wote alinganga te ya alinganga te mais nga alinganga ya problème ni te na mo alinganga te absence tu remarqué pe lokomo au sein de la team Wata Mukunzi na libanda mboka na kati malgré confinement batu bavanda ki mais tu remarqué que il y avait un départ remarqué il y a Diego Milito ou asaki ba intervention et belé na kati ya retirada da carrière donnée alors tango yamba ki message wana o yuka ki akono ndeni afana lo banalo bi boutique ezaka moko boutique d'habillement et Fata mode lukombo na kati ya Lyon wana référence Sax Gambetta babi na France wana na kati ya Lyon wana les jeunes patrons Dadi de Kombo yene makambo kwa et Fata mode babi yene makambo so ben 0033 75 38 65 65 3 na ba confinement o ya sa livraison à domicile Yoshi Vexas Caval bloc original akai mutanga numéro 0033 75 38 66 65 3 et Frata montra j'ai même perandimai batutu bandima fali po bandimi te ama kasi gaxo les jeunes patrons to zakaza kana lo babo ba Diego Milito na ebite so ba loki zila toki no bien azamukolo et puis moi si na ye bokoperana et bien yo bandika mamo ya loka mabete so zaka ko loka so zaka za mvuté po ozana la team Wata ba voyage tout kombo sali ba poto tu ya Wata za bien okenda partout ozo lukani boke c'est comment passe oza mvuté mate akoma leader ndenge yo pokoma leader américain no ça on est leader mais yo comme leader bongo ya comme ngana leader Wata Dembela ka Wata eso etanti pourquoi malkwanga uma kwa Wata ngana leader te ngana mouvement te na Dembela Wata te yebi pourquoi Dembela ka eta na Dembela Wata te na leader oyebiseni na c'est le gars le bané sur tem ça tine lettre ko fait le baba pexa moto alinga kende bonne chance asa musique ne bonne chance mais ça passe na la lelo yo balongwa souti ozo regretter tes absence na kata team Wata na la team Wata na mutu fona regretter to zaki na ye
mais ça qui est ici la timota c'est what c'est toi makozonga na epe so ayoki pe message na tom so yo ko pesa epe akotala pena kete ba bisinga bona zonga nanu pena tali kete venzora solo azonga ne erango wata bato olongo pe wata zana kichasa te fia zate lo côté no ile kilanga to zagine pe bien ah na ebite ma adegoma na ko makamnete no sika mabenga sika makasi pona wata na sika makasi pona wata ba bisara to la aider na ba conseil te donc sara to la mwasi mabe sara to la mwasi mabe fa aider mobile na amos mabe parce que ba voyage to azali na album ayembi do album ebibi to ke longo okelonga makamo ba pamba ba keni piana keni balandaka keni te keni sabi no mutune sara erbo malamte ngana keni biso to beba na to zonga na ozenji tongo bisa mutu sala malamte te mutu sala malamte ya be mission ali boma te za so moni micro justice ezali alobaka bilobela parlementaire ya na ba mapango na ba palende mona ba wata vero bolingo babilo mo abunga akeba keni pelante mana wata ya tala sigo wata patron abiyo kuto na loponga moko ya na ngwe dele nga ya kuto bosale kunzu nga kuna sasa alipota la tekati kwani pona disque ka nga teke alipona pona disque musique ya passe nga ponte na ozo la vina caps kapanga la loma la Rolls loma la Ferrari asombela nga lupango to betela caps kapanga la maboko vraiment na moi sine Lisette lokange obika de besoin so comme la voiture caps kapanga la pas payer quête ba pele keti na tuta yo na nzela abe tuta yo abe tuta akanya gonza tuta akanya ga mtu moko tuta akanya wana zokane na nani otuta ye na tuta alongwa akenda kuna alo batro misemo ba longwa ba lo batro pa na biso so photo tuta ya kana ka photo tuta donc ça déjà bien au moins ba musicien ba osala ba longwa pe ba osonga pe donc c'est que makambu o za mouvement mneneti les majeurs en tout cas merci na champion Wadol mon vieux na là champion Wadol yende makambu kwa patron merci na le sénateur Baba Bazola mon ami merci na Dira Makaya Belhomme camarade na Dira Makaya Belhomme merci na là fort Dira Yoyebi lycée Mukenge di ya mobala 2 mètres yo ngwana na là fort vient na ya propre atika mvutu ma copine na moi I love you Pichubaz merci na Robi Voma display en couleur display en couleur OK merci là c'était Kissinzora oh to meka kempe ko so te to aussi ça c'est la Jean-Jacques Pagnabogar ya Genève Jean-Jacques Pagnabogar ya Genève Guillaume Indio le mannequin de Parigo de Parigo et Sili non Maître Coré Massamba patron moni sigo ke silité Maître Coré Massamba patron na Toulouse Makengo peinture cache piné boss patron Coré. OK, merci là, c'était Venzora. On est vraiment pratiquement à la fin. Mais c'est juste oh to lobaga. Biso lobaga ka oh ça ka to comme une étape moko ka ya question réponse ça la moko mi balé. Question réponse. Donc ça te yo kaka. Te to ke nega pa na yo. To ke pa na yo sense to ya na biso. To ke pa na to ça besoin d'explication te. To na besoin pas ni question ka yo peut biso réponse. Question liboso. On répond. Question liboso. Soki lelo eloko nini Kissinzo a regrettaka na okota na kati ya monde musical a regrettaka eloko ni putain de merde ezalaka nango mais ezalaka nango mais tika fallait lengi pardon fallait lengi nous est sous l'honneur le regretter na ndingo kota na musique tena zasa le regretter azas le regretter bon nangana lo baboy na so la problème fallait tout ça bien ndeka na kena prison ça na passe ma bena mona musique ndeka kena prison ça na passe na bika vérité quoi pour na ka bato ba tala ba question na bisu ya suka question réponse lelo soki ba lobi ke Kissinzora ba bandela mokili mutu nini oyo linga suko sola na ite na bato nyoso kuta na bon avis mutine no sola na yete te nga sambela nga pasa pas ike donc c'est dans de nature bato batala nga même na musika na zamte ya mabete nga zamte mabete nga zamwa malamu makasi Venzora leka keta leka yaja na mwa malamu leka wili musheni
ndeko tete ndai maboko banque le raso nayebi nanga ye te il y a le raso kokola si on bote pourquoi pas à maman était si de le guide depuis Luanda wana balobi mokonzi ya bato mbongo nyoso ya le raso koko en direct de Luanda. Alors Venzora to comme na biso na suka to silisi émission na yo merci na ndenge pour répondre Migolozo qui est bon Dicap la merveille Mobutu tout ça peut Mobutu aigle merci, on est pratiquement à la fin de notre intervention avec Kishinzora Otomeka Kempeko Solane de long et à large. Alors que l'émission Msusukuya Tokomeka Kosola. Alors merci na abonné nyonso ya Canal des Sages, merci na abonné na biso ya Dimitri Bonganya Media et pourquoi pas na Planète Vérité Monde. Alors Tobanali solo ona yo ya Canal des Sages oyo sports wane le wane zaka yo lelo tout moni ba abonné ba comme belé makambe pesa mi opesa force na yo. Alors message no ko pesa na ba abonné o nyonso ba abonné ba continuer ka s'abonner ba kota vraiment ça bien batala ka biso batala ba fali batala ba wata ba fina so mo pao ba jibe ba wera batala ba esobe ba sai ba continuer ba s'abonner batala ba mameleka na ville Kinshasa na RDC batala ba mona semi nga zo beta bandika donc la pena bien. Merci à président Nabiso Joe Beni de l'Huile, merci à merci à Cédric Mandembo, maître Louroué, la kaka. Le professeur Fils Mbaya. Le professeur Fils Mbaya. On avait Nanga, Papa na Rose. Dans l'élan fort. Merci à Clarisse Mouyemi, Maman Fatima, Maman Béton. Gata Maswa, dans l'élan fort. Obosani Bobo Lizipa, Motepela. Bobo Lizipa, Motepela. Merci na Gaini Tikeva. Dans l'élan fort, ma petite sœur chérie. Motemaya, Platini Massamba. Les grands bois. Les grands bois. De Yazanyo Kagaya. Qui commence bien, qui finit bien. Sans oublier la lipa moto quoi. Gaëtan lipa moto. Yapolo lipa moto. Nabo sente copine nangai Biasaka. Elvire Motema Fleury Lubac na love fort à l'infini ni vraie chérie. Mireille Mathieu la plus belle femme du monde. I love you. Sans oublier Yeyo. Ngabengake Yeyo. Gisèle Tati Motema Jiklo Winner. Nakomsoka I love you. I love you. Merci na Ferro. Makene de Papa Naomi Dikila. Merci na Bino Tuboninga Vienjora. Fils président Yohana Asilisa. Gigi Amlance. Maman Abraham Victor. Sylvie la grâce au Yombo, il y a Jidas Capital au Mokondi. Nabiso baza tellement belle ça aussi ça. Matu idole ya Deborah Bofando, eza chaîne nanga moko. Euro dollar ba petit nanga na kata. Euro dollar iwa di kilo ya 10 wana zo ya Grèce wana na vie nanga wata tozoya. Na Turquie poto ya Grèce poto ya Turquie. Merci na ba li souve na yo mo pasola no li sola suka beke en Turquie on tango ya via auto tika biso. Impressionnaire Claude. Tigana na souci. Merci na Nico Mokonji, Soda Poto Beatati Yaya, Aboudou Sama garçon de chance na Lyon, Yebisa Papizila. Kitoko, qui commence bien, qui finit bien. Nous sommes vraiment pratiquement à la fin de cette intervention à votre magazine Kidimie. Mais on va finir avec le musicien, les musiciens Babit aussi Saka na Bankunga, Tosu na Bankunga. Maintenant on se place go ne logo oga balobi kenza mbaza roulage akanyina no. Babos nyonso Mikie bozi la Sami Cheng alekanano. On comprend donc Sami Cheng alekanano. Merci à Dimitri Bonganya qui est derrière la caméra. Merci à Alicia Munozo na assistance naye. Merci à Yoshi Bangula donc ndengo za ko sala sala makambo kitoko wana to continuer ka ko pesa bongo ko sala bien. Merci à Paul Olenga, ya Trifeni, ya la pourquoi pas Dorcas Setata, Jonas et Matuidi en direct des États-Unis. Merci à Dodo Mbenza et merci à le jeune producteur Akafulek Mampinga Balobi le jeune producteur Yemuto Kosala Mikolo ayega pour promouvoir jeunesse le général Estomi Akafulek Mampinga et je te salue depuis Paris et Sikani Ozakolanda biso tosi sanabiso Balobi Nzambaza roulage tous les cannabis bientôt détermination ezakobima. Ouais, il faut na saluer batu bande ko belé ba otalanga vraiment balinganga vinanga caps kapanga là na ya mama Lisette Lokange donc na biso ve suka na chanson donc kalami tezobima et puis na saluer Mireille Choubaskin de to soleil karato sala jiwana et ça la bien talaga yo na yebiki makambo za kitoko et frata boutique talaga yo dadi lukombo bisikoza bambota trop venanga pagi qui est les bourgeois de convoitire na mona ki TV talaga et puis il y a Robi Vwemba code salinga bien bébé vena moi miliki quoi na saluer ce
direct mokeke pena tellement belé to aussi sana bango te la prochaine fois nga kala mingi te to ya pena to fa na yo to sula suka za na vena nga wili bonza bisika vanda no pena to sula selivement to lobela kwa merci to lega na biso te lega na eloko wana et ça la biso bien wa babi to saka na makambo mais Oscar Marie tout le millionnaire qui wana nga na profiter déjà na tigela au micro to si sana biso na batu nyonso na pesi merci na ba abonné na biso nyonso balanda ki biso vraiment du début et jusqu'à la fin nga na lingaka bino mingi lokola bino pe bolingaka nga mingi encore une fois de plus c'est clin d'œil spécial à Arilma et la reine et moi Sinzambe en direct de Luanda pourquoi pas na manasila ya motema merci tozala arts wa mingi yango babi makambo india babi nzamba za roulage eza tourna biso tozoleka yale mokemo monunu momboti yale mokemo kulutu loma cravate kwa na ebite kwa ei nzamba za roulage nzamba za roulage nzamba za roulage ya Robin Vwemba nzamba za roulage tala nzambe ya kangi miziki na bango Venzora leka nanwe tala nzambe ya telemisi bango de bleso bakunga alekana ei zamba za roulage zamba za roulage ei zamba za roulage zamba za roulage tala nzambe ya kangi miziki na bango Venzora leka nanwe zamba boloke akangi de bleso alekana nwe mokonzi nanga de bleso lobanga na sukizi de ouais Gisèle Tati motema ya Giclo winner bisiko zali bébé wa wa Gisèle pardon bonde la bébé bébé poisse nemi winner ya Giclo bébé Gisèle Tati motema elamu